Merci mingi bandeko balandi na émission Tobata Mabana bozolanda biso na Jaspo RDC bozali na mokili mobimba oyo jusqu'aux extrémités de la terre. Émission Tobata Mabana e bandi Tobata Mabana na biso parce que émission na biso oyo ezana ba chombo liboso na biso na mesa ba chombo oyo ezali ba sexe. Tozolo bela rapport sexuel. Bana lokwa baza bana mike tobata mabango bongo to solula. Papa ozui téléphone na yo, maman ozui ordinateur na yo okoti na chambre. Po bana bayo kabiso te baye bate bango bakoyeba ka so bakoli tobata mabango bongo nazali ko signaler que émission na biso eso salama na Kinshasa nazali na avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Molar. Nazomi na mboka ya RDC République démocratique du Congo kombo nanga mama Israël la joie kombo nanga mama Israël la joie nazalaka mama ya bana mibali ngai nde mutu nzamba tondisa ngai na capacité na possibilité ya kobongisa bana mibali bachombo na bango soki bachombo e baby nazaka pe na possibilité ya kokomisa ngo munene mulai soki za mukuse mukie naza pe na possibilité ya kuarranger ngo malamu po ebanda kobeta baku ebele naza na possibilité ya kokomisa chombo ya mwana mobali très fort pona rapport sexuel na yango. Alors bobenga kanga mama ya bana mibali me nayebisaka bino ke nazali mama ya bana mibali na basina bango mwana mobali akoki koyokanga soni te soki aza na problème na chombo na ye malamu kobenga nga na numéro nanga o ezali affiché ezali 089 94 42 825 089 94 42 825 tope kobenga nga na 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95 wanande ezali ba numéro oyo kobenga nga na numéro o mususu naza nango eza ya Vodacom obenga nga liso o meka tant mususu koleka ezali 082 83 70 504 082 83 70 504 soko moni moko ya ba numéro nanga elekite il faut ko benga nga directement na numéro mususu kasi mukolo ya jeudi na mbaka ba pelte po nakendaka ko bondela po na bino naza mama oyo nazali obligé ya kosambelaka mingi po na bino parce que bana mibali ebele bazana ba problème na ba chombo na bango eza ba problème ya ba maladie spirituelle ba maladie ya milimo mabe kendaki ko bebisa chombo ya mwana mobali milimo mabe. Alors ngai en tant que maman ya bana mibali il faut na sambelaka mingi pona bana mibali nyonso pona ba rapport sexuel na bango pe pona banzoto na bango yango na jeudi na yambaka nanga ba appel te. Alors nalingena yebisa yote maladie o ezali konyokola bana mibali mikolo yo ezali biabia ezali kokomisa chombo ya mwana mobali muke mukuse biabia euti na ba stimulant na banzete ba ankoro biloko nyonso mabe bana mibali baza ko utiliser pe biabia euti lisusu na ba maladie ebele o ezali kotungisa bana mibali yango na omoni ke bana mibali mingi bazali kozwa ba traitement bipai na bipai bazali kozwa guérison te à cause ya biabia ezali kokende koboma banticorps nyonso na kati ya chombo ezali pe kolia misisa ya chombo biabia ezali sida ya chombo donc eza maladie oyo soki oza komelela ngo banzete to biloko mususu okomona ke biloko wana eza na possibilité ya ko guérir ngo te biabia eza guéri na ba vivifiant parce que il faut ko vivifier eloko moko na moko oyo biabia ebomaki na kati ya chombo tokopesa misisa vie tokopesa tio moko na moko ya chombo vie na ba vivifiant pour que biabia esila chombo ezongela fonctionnement na yango normal biabia ezali kokende konyoko la chombo ya mwana mobali okomona azali kobeta bobele un coup deuxième coup comme difficile et puis mwana mobali mususu okomona biabia eza kopesa yeba panne sèche
panne sèche, c'est-à-dire que nano quotité chombo lembi yango moko ata kutu éjaculation précoce à pamba ezate bobele kaka panne sèche okoti kaka boye mbala moko chombo lembi yango moko nano versete. Tozali komona pe ba éjaculation précoce na ba faiblesse sexuelle. Éjaculation précoce tant yo okoti kaka boye mbala moko o verser moi satikel na posa. Nyonso wana eza ko uta ezali donc soko zali ko remarquer biloko wana yeba ke ezali début ya biabia. Biabia mususu pe ezali ko uta na ba hémorroïde interne na externe. C'est-à-dire que tango remarquer que hémorroïde interne ezali ko sala yo en espace au comme na ba constipation. Donc ozo sala ba sel na yo malamu te en espace yo pe mutoza na hémorroïde externe omona ka misuni moko tango sumbi misuni ane bandiko bimayo to musopo eza ko bimayo hémorroïde externe ezali kokota ka ba infection na mipepe ya libanda ekoti na kati mwana mobali chombo ekiko kufa ekomi na biabia. Alors na yango pona ko éviter biabia to sali na saleli bino ba vivifiant nyonso pona chombo ya mwana mobali na saleli bino telemisa lendisa bo pikiliki démarrer énergie konzo na bo pikiliki pulubukanda po chombo eyo kakakanda etelemaka po soki ba provoquer yango esilika po chombo soki emoni provocation ezali ko silikate ezali ko telemate yeba tezali chombo eza ko bele po chombo ndenge ezali wana tango ezali en bonne santé batumbola kango te nani yango atumboli yo oyebi chombo soki emoni provocation fo telema po soki chombo za ko provoquer yango eza ko telemate problème ezali okotuna nga provocation nini o yo moko ebi provocation tango mususu mona kitolo ya mwasi na yo ta mususu monaki ye na position moko bepesa ki oposa ta mususu kandenga dendela kayo ta mususu tango apakola ka mafuta nde boza na chambre ta mususu aza vraiment sexy peut-être alata bakale soit kitoko alala na ba robe de chambre moko ya mikuse ya pembe donc ami pakola ka poudre na aza propre aiza ko provoquer chombo moi so na zata munoko solote ba provocation yango wana il faut chombo telemaka chombo soki ba provocation ezali chombo eza ko telemate problème ezali alors yango na saleli akibino bo pikiliki pulubukanda parce que il faut pesa ka chombo kanda chombo telemaka bon ndenge nazali mama na bino na salela kibino pe lisusu énergie konzo parce que il faut ko beta ka ba coup ebele carburant pe ezali parce que carburant zanga te na mukongo parce que il faut beta ba coup ebele bama mibali mingi chiyo oye bomba kama ya mukongo esi ekauka okoma koyoka mukongo pasi soko beti un coup deuxième coup oza ko verser te mai ekauki na mukongo bana mibali mususu poko mona mai wana esi ebeba ba teta rezate azali ko cha mwasi zemi te nyonso wana ezosenga kaka ba vivifiant mwana mobali asala traitement na ndenge moko elongo bani parce que chombo ezonga en bon état na biloko nyonso kati na yango il faut chombo wana ezala pe na taille normale lokola chombo oyo chombo vivant en bonne santé ezali pe na taille moko normale ya 19,5 ya centimètre yango ezali na 19 à 20 cm chombo ezali komona oyo alors soki osepeli kokomisa chombo wana na taille nango normal 19 à 20 cm ba vivifiant ezali kombo nango ezali vimbisa na kolisa nyonso wana ezali na kati ya traitement wana bongo chombo oyo ozali komona mupanzi ezali chombo moko ezobela lokolo ezobela ebandi kobeta kaka un coup ezali nango na deuxième coup te eza pe na ba panne sèche ebele eza kokoma na deuxième coup na difficulté ya makasi difficulté wana ekoki komema mobali na AVC na ba tension chombo oyo ezali na problème ya diabète tension hypertension ezali pe chombo moko ezobela pona tango yo oza na diabète oza na tension ezotungisa yo yeba ke chombo déjà lokolo eza sensible eza déjà touché et comme na problème komone ko telema susu malamu te to pe ebandi ko luka kokoma na biabia
na nyonso wana ngai mama Israël la joie na yebi ndenge basilisaka diabète ya chombo na yebi ndenge ba empêchaka ba sucre comme na batio ya chombo te na bakisi nga na sela bino ba vivifiant yo pe mutu ya tension naza na bakisi oyo ekolongola tension na kati ya chombo afin que chombo ezala en bon état. Alors na bandeko oyo chombo esi ebelaki mingi ekufi lokola oyo chombo oyo yo ozokanisake ekotelema lisusu te mais yebaki avec les produits vivifiants toko vivifier yango bien pour que chombo oyo etelema pe lokola baminga etelema et récupérer force na yango pour que ezwa vie e banda ko vivre et ça la pe musala na yango et longwa na chômage wana et kota en activité nango et ça la rapport sexuel nango parce que yango nde musala oyo nzamba pesa yango. Alors chombo soki ezali ko bela ozali ko tika yango kaka bongo yeba te chombo bandi ko kufa ekoya ko kufa ata mutu soki azobela koma ka faible azokoka kotelema te bapesa ema ya komela bapesa bote kasi chombo ndenge ezali wana bien aimé komona teke lokola ezui problème yo otika yango kaka bongo kotika yango ndenge wana te parce que chombo ekoki pe kobela lokola eloko nyonso ebela kana nzoto ya mutu soki loboko ebeli baswanyaka yango soki mutu ebeli baswanyaka yango kasi batu mingi soki chombo ebeli baza kokipe yango te mais nzoka nde atanda kuna yo moko soki couleur ebebi ozokende kobongisa yango ozoko tia couleur asika na ndaku biloko kitoko na ndaku mais nalingi otia pe biloko kitoko na chombo lokola telemisa lendisa vimbisa bokola bopikiliki pulu bukanda démarrer énergie konzo sembola biloko wana esala ke chombo na yo etombe malade ata mokolo moko te et puis soki esi etombaki malade chombo wana ezwa bonne santé. Vraiment ngai wabino mama Israël la joie na kopesa numéro ya téléphone po bokoma yango kobomba numéro opo na yo moko te malamu pesa yango na bana mibali nyonso ya mokili mobimba malamu obenga nga nanu webisanga problème eza kotungisa opo okeka ko chambongo obengi ngai te na yebika na yo te obandi ko benga nga mama na cheli o temps kende ko chela nga bakiste kosande ngwana te po okoya ko kende ko récupérer mbongo wana lokwa baninga po na yebika na yo te malam obenga nga nanu na ba numéro nanga oyebisinga kana yo ngande siko na kokende koyebisa yo na bitin kende ko tia autant alors tango yo ko tia ale na koyebiso kende place telo zwa kisi na yo ata na mboka nini oyo zali yebate okozanga les médicaments te okozanga les vivifiants te okozanga le remède te parce que vraiment okozala très bien vivifié na chombo na yo. Bon, pona ba oyo chombo eza ko fonctionner lisusu te po ezali peut-être problème spirituel. Naza ko yebisa ote na kombo na Yesu Kristo nguya na Nzambe, force en Nzambe, pouvoir na puissance en Nzambe et que de kokota na chombo na yo sikoyo pona rapport sexuel na yo au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors tosuki wana pona lelo ko bomba numéro de téléphone pona yo moko te pesa yango pe na baninga oyebisa bango ngai wa bino ndenge nazali akombo na ngai nazali mama Israël la joie bino moko bopesa nga kombo mama ya bana mibali mena koyebisa bino nazali mama ya bana mibali na basi na bango pona soanyaka pe basi na bino makasi nga mtu nakomisaka bango ba bassin ya minene nga nakomiselaka bino basi na bino mabele minene suki ebele misu pembe minu pembe donc na bongisa bango pe loposo na bongisa bango pe ba vagin basi oyo ba vagin si ebeba wana na bongisa kango nazali mama Israël la joie Nzambe apambola bino mingi. Merci beaucoup, ciao. Pour RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.